Zomona mais bino boza wana mutema mabe bolingi kaka bakangisa fali mama na lobi ba pende zolanda na mafi toko peso mbongo toko sombelo lupangu toko tinda bana no na poto loba ke futa ki droit d'auteur mais ba obosa na ke fali azazo bate ba signer mama na koza na ba papier mais fali pas na photocopie. Chasi mama na sa mama moko malamu sa mama loko sauté. Nzembo mabele elisi bino bongo funda fali na parquet, soki possible fundi na parquet po bozo senga mbongo. Tango solo na fali bo sanga ke mama mbongo bo ete po boke ko funda na parquet. Tanto soda hina après ça biso moi jette na peto kutaki na famille to so tuna mutaza ka epe mo ndamnda. Na kuzaza sa bato bazo lekalani bakeba na bango mbala suka pe mbali boso. Mbali boso pe mbala suka meka susu te po mutaza aposa futa afunda fali afunda ngai masaba Congo France Isona bango bangona biso isona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, bonjour et bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez sur www.congofrance.com dans votre émission Télé-réalité présentée par José, la reine des lions, la fille à la voix cassée. Et j'aime beaucoup ma voix, maman na GFT, moi na maman Marie-Josée Lufulabuna Luanda. Les locaux quand on a émission na biso vraiment télé-réalité, tout ça vraiment ne singot mingité, tout faire que tali sabino mutema mabe ya ba congolais na ba musicien. Les autres loba mingi to basé na lisolo ya ndeko na biso fali pupa na mabele Alice. Mabele Alice défait mabele Alice akfa. Ndeko na biso fali pupa ba musicien bake ko diaboliser moi si ya mabele nani famille ya mabele lycée porté fali pupa plainte contre pona nzembo ayemba kiwana eloko yo oye beti mukili mubimba oye ningisi mukili mubimba ba musicien tema ba moni ki nzembo wana cartonné eza na succès bango bazwa na bango simba te mais fali abeti ngo za international mutema mabe koti ba kie ko diaboliser famille ya mabele lisi ba porter plainte contre Fali Poupa. Heureusement Fali Poupa il était sage alukaka moi si ya mabele lisi boyo kabino mo kalate moi sa mabele lisi oloba na ba vidéo boyo kabino moko alukaka moi sa mabele lisi ayaki ko solo la pona droit d'auteur ya nzembo pe eloko fali azaki so sage asinyisaki moi sa mabele lisi ba papier po azana voix normale azana ordre yango bomoni ke eloko ndeko ya fali alongi pourquoi biso ba congolais tokoza mutema mabebo e ba musicien bokomi kaka fali asali boy esopie ayibi nzema mabele lisi asengi droit d'auteur te ese betama ese sala boy oui je n'en disconviens pas nzembo fali abeti ese betama mimi mongo abetango mabele lisa beta papa nanga lisusu Kofi Olomide le grand mopao azwa ngo pe mwandam mage fali azwa ngo nde mobimba mais fali abeta ngo nanenga ba world nanenga ba international na ba mindele ba obina eloko yezo binama fali abeta ngo nanenge na ye to boyi te kuta yibi abeti mbunda mais ya beti mbunda ba mindele abeti mbunda ba américain nandenga biye poza world so ke na boîte ba mindele oyoka oke na boîte ba camerounais oyoka ya bantiye ya banani be kolo nyoso koyoka ngolobi chege marginal mobutu na maître ALS papa na mazino na viena ngalori le makaka son d'état. Pourquoi biso ba congolais mutema mabeboye toza mutema mabe bolingi kaka bakanga ndeko na biso fali afuta droit d'auteur nzembo wana na oyebisa bino ba mi téléspectateurs ya CongoFrance.com ba o boyebi na bo boyebi te eza nzembo mabele licita je suis désolé eza nzembo ya Mimi Mongo ye mabele lisi la bazwaka nzembo wana est-ce que futaka droit d'auteur point d'interrogation pa beta ngo mobimba et
et ça la succès ma casse bo pour ma belle liste pe nzembo ngo pe ma belle liste pe muta ça ngo succès ma casse ma ke mimi mongo beta mais et yo kana pe plus que pas ma belle liste et ça lokola ma belle liste pe ça qui succès ma casse et yo kana ki koleka mukolo nze et ça pe lokola fali azo ngo pas ma belle liste ayoka ki et yo kana pe koleka ya ma belle liste et le bi ma grande sœur propre bijou lu fois na liège na ma copine dedans ma petite konga ma Claire maman Marcus Cédé na sœur na mimi Chivundu na liège hein. C'est comme pourquoi bino ba congolais mi tema mabe ba musicien. So bino ba sa ba album mais aussi mbaté za faute falita. Boyo ko la musique, même so bozaki pressé, bolongo avant na orchestre na bino. Yé ma belle li sa faute à droit d'auteur. Hein, le bifie na Hervé Masoro mo konza tatouage na Paris. Yé ma belle li sa faute à droit d'auteur. To confie l'homme idée les grands mo pa olaire azwa kan zembouana. Azon Nzembouana a yembango extrait bonio ma je peux partir ça qui peut moi partir et là t'as 3 minutes 4 minutes a foutre la mon droit d'auteur pourquoi il a fallu bo fungoli miss bo bimisi ki mutema mabe so ba album na bino ezo simba te bo na bampoka za pona falite peut yebi ba musicien wana poto benga ki mama mwasi ya mambele lis mama na nga wana to benga ki biso na Congo France mama na zo loba zo lela alobi biso ba congolais to lingani ta lobi na koki koteka mwana na nga fali te fali ya mwana malamu apesa nga mbongo aya to signer ba papier boko kabino mona ba image na pesa pe na famille donc zo koma boya lobi na koteka te pona mbongo pase mutu eza esengo ya batu mususu te. Donc à côté kate batu pona bitu ya ba musicien de mama belle lisa lobi ba porter kaka fali plate mama wana wanga na ke fali apesa ye mbongo te tala dega mutema mabe lobi ma copine ma Benerisa na ima botembe na Grenoble nana na Sukali Brenda mama na Brenda tala mutema mabe lobi divine Sukali deka mama na Kenaya na Paris degré ya mutema mabe bolingi kaka po bo nuire mutu bo monisa mutu passe po mutaza ba world mais ba musicien po to enregistrer ki mama ya mabele risque mais par respect za mama mukolo ko botanga na koza kutu koko nae donc na ko sala buzoba te mama bongo na enregistrer boyoka kaka na ba image o ya lobaki na émission boyoka enregistrement na lobate pa tanya linga ba komba ba musicien o ba obenga même les musiciens ont boyebi bango. Na temps autant ba kombote poche de marche na Mobutu na Luanda aibsenga kutanga ba kombote même Kalidor mokonze ya Roche abi petite sœur na linga ko mingi kutanga ba kombo ya ba musicien te ça la propreté. Tika bango même maître ASLS papa na mazui. Mais vient na Lorilema grand garçon de Paris a pekisa kinga lobi kutanga ba kombote. Uzomona. Mais bino boza wana mutema mabe. Bolingi kaka bakangisa fali mama na lobi ba pende zolanda na ma fille toko peso mbongo toko sombelo lupangu toko tinda bana no na poto loba ke futa ki droit d'auteur mais ba obosa na ke fali azazo bate ba signer mama na koza na ba papier mais fali pas na photocopie chance mama na sa mama moko malamu sa mama loko sauter pourquoi biso ba congolais to zamite mama be pourquoi ton l'inganité on a bien les simba te za faute sa falite bolo baba mise ba na kisi boko tata banzungu bolamba banzungu ti bolamusadi bo finga fali so na kokota makamusu te asala bo bino pe bo sala ngoti po bo za succès mais c'est comme pourquoi mutema mabe nzembo beta mi world mukili mubimba fali na ba fête ba otsango ta plus de 10 fois yango mutu ekobanda yango mpe kosukisa mutu na mutu wana ngenge na ye ye mabele lisilere azwaki nzembo wana ya mimimo afutaka droit d'auteur te po nzembo wana eza ya mimimongo afutaka droit d'auteur te mais siko pourquoi mutema mabe lobi mama na nga mama Marie-Josée Lufwabu na Luanda ba mama babanda masola end mama na nga nzembo mabele elisi bino bongo funda fali na parquet soki pesi bofundi na parquet po bozo senga mbongo tant bosole na fali bosanga te mama mbongo boete po boke ko funda na parquet tant to soda hina après ça biso moi jette on a peut to kutaki na famille
tunamutazaki aipe mwandamu ndamu nakutalaki na famille ya mobali nanga na bato nisitokina tomutoli mwandamu ndamu donc fallait apesaki enveloppe apesaki enveloppe pesaki tukabwaki mwandamu ndamu famille nyonso bayebi bongo nazalisa bato bazolekala ni bakeba na bango mbala suka mpe mbala liboso mpe mbala suka bameka susu te mpo moto aza aposa afunda ngai masaba nga mosama belisi mutu napesaki autorisation bafundanga tosamba na bango batika komba fali baya koluka nga masaba abotinga alobi pourquoi motema mabe tolingani te meme Brigitte bizabiza na Luanda alobi yango Salut, c'est moi, votre sœur Nissa, à 100% grâce. Naël ici, c'est pas la vie d'un ballon, na good news, nous souci. Bandeko Batuna, il va cause à box, on a une spécial offre pour 70 livres, 70 livres pour la Bandeko à Paris, mais Bolo Barba. Aux U-Box, na ba chaîne ya Congo, tous na B1, tous na ba télé 50, ba chaîne New York, sur Limbi Kotala. Tous au niveau de ba chaîne à ba français et j'en a 4. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la musique na kati 70 seulement na abonnement gratuit il y a 1 mois après chaque mois au vend de foot anayo 15 livres il y a pamba il y a boye kozanga te ofa o ekalate ou melate ici là nango zwa box nayo tolingani te ba congolais toza mitema mabe botika fali asala carrière solo na ye tranquillement azala na ndenge azaleli fali apekisi bino te babino mpe bozwa banzemba batebele ezali boimite oimite tout à fait baimitaka mutu bongo te azwi ebande eti suka mais azwi ebande eti suka ebeti problème ezaki ebeti mpo ebele mpe boimita mpe banzemba bato ebeta nango te mais fali pupa abeti elobi Marie Muyamba couleur d'orgie motema kani Muyamba les barons de Lyon Marie Muyamba la patrona na tante nanga bébé mikobi maman international na toto Jano Vemba na Lyon na ma grande sœur propre bijou na Liège même ma copine Mathilde Konga ma Clara na reketa lobi mi José za mutema mabe surtout ko so sala ngande pasi ba mi téléspectateurs ya Congo France précom degré bozo kende kokoti sa mama na idéologie le bijinga kabidi sa sumbiri tekiri na Lyon même Blaise Fashion mokonza discourate pe chef d'entreprise même Fabrice Moulele nzamba poto pourquoi mutema mabe bongo pourquoi kaka fali ba kangise pa mama wana mutaboyi ne mama na lobi alingi te alobi oyo a commis ce message na Congo France comme to lobela parce que ceux qui vont continuer ye moko koleka na TV akoyebisa bakonzi akotanga bakombo ya bamusicien wana moko alingi na ye te ya sambelaka na ye aboyi masumu tellement sepelaka na Congo France comme sepelaka na bémission nanga lobi la reine de Lyon la fille à la voix cassée maman na jefte yoza muta vérité poelele et lobi bakasa mufinuka Lyon vient na autoroute ya France alobi ke maman na lobi ke kende o annoncer o pesa information o lo ba bomba na no ba kombo ya bato wana parce que na yebiso yo za mwana nanga mbala sima na ko yebiso tanga ba kombo na ou bien ngamoko na olekata na Congo France na bino ya Kinshasa na loba mama na lingite abia sambela kana yebotika mama bato nzembo se beti ba ekeso ba emoso ba de mwezo landela kaka mutu bokotika actualité ngote bino ba congolais ba musiciens surtout les gens s'adresser mingi na ba musiciens mais boye binga mi José la reine de Lyon la fille à la voix cassée na lobaka toujours vérité ngaza na kaka po na corriger bato ba osa mabe surtout ba musiciens nga ya kaka po na ba musiciens mache na zo apé moi bato moko mais base na nga mingi za po na lobela ka ba musiciens Boutika fali à sa la carrière solo na malamu a continuer et ça fout qui droit d'auteur de plus important à la cause droit d'auteur bisoto yebi ke eza droit d'auteur o bisoto yebi le plus important oyo ce qui maman na ko de porter plainte eza que ce qui fallait que ko luketa futa ki mbongo tête kuto ba ko no foot la ngone normalement soto bito landela mbongo terre mimi mongo nde ye mabele lisile kazoka mbongo na alizwa nzembu ya mimi mongo est-ce que luka bana ya mimi mongo alukata ebeta
Et c'est biso kutu ba congolais to ki pa makamba ba droit d'auteur wana. To zonga non ta normal. Ba mi téléspectateurs ya Congo France Africa. To boyite existaka avo zelo kwa mutu, il faut droit d'auteur. Mais na ndenge ya logique za bongo. Mais na ndenge biso ba congolais to avansaka. Et to zora banze ba bato yiba mutu azora ba droit d'auteur azate. Ba musicien ya ba quartier latin. Académie ebetaka na Paris. Tout le temps ebetaka na Paris. Ebetaka na Paris ba yeba banze ba Kofi bandeliti suka kaka Kofi Olomide. Est-ce que Kofi Olomide senga bango mbongo droit d'auteur? Ce que Kofi Olomide lobi apporter bango plainte. Oyebi combien ba refuta po ba betaka tout à fait quartier la te ba olé nango ba mbongo ba beta ba concert ba soirée ba to ba bengisa bango na kombo ya Kofi na musique ya Kofi. Ata bango pe bazaka na kati bazaki ba misa Kofi ata normal so Kofi abi alandela bango ba zape na droite ba betaka musique ya Kofi. Poba okangisa bango lero lungwe otiki nzembu nona orchestre yo kende soko oyemba yemba nzembu na yo mais ba beta ka Kofi banzeba Kofi nyoso na o bazalo no bazalate mais jamais Kofi Olomide a apporté bango plainte boloba Kofi aza mutu mabe mais Kofi aza mutu mabe te poso bia kanga okanga ba sami titu okanga ba mboshi lipasa okangisa ba o nani ba somono ba Suzuki ba bourreau pela ba junior ba ze bele oyo ba betaka ba nzembu ya Kofi ba modogo abarambo asoko lobia kangisa bango ba betaka ba concert ba to ba futa bango ba mbongo po ba beta na ba fête. Est-ce que Kofi alambia po Kofi ayebi famille Kofi za na poto Kofi za ba tu na poto ayebi mais akiparate na ko pe ces appels ya Ranson. C'est Léo. Ba concert na beta kan nzemba ya Ranson it. Ba nzemba Ranson. Et Ranson apportera ye plainte. Ba roi David le ba kenda na ba soirée. Ka ba nzembu ni ba betaka. Et ça ba nzembu ya ba Ranson. Et le bichege margina mubutu na Luanda na Kaldon mokonza rocha. Hein? Mais vient dans l'ori le magal garçon de par alobi ango même Hervé Massaron mokonza tatouage. Même à ses propres bijoux loufoua na liège. Même Jules Kabidi sa sombiri tekiri na lieu lobby même José. Est-ce que Ranson apportera plainte? On est à exemple na pesibino ya mike pour comprendre que boutika mutema mabe. Lobby Fabrice Moulele nzamba poto vrai joie poto. Même Blaise Fashion mokonza discours arrête chef d'entreprise. Boutika mutema mabe lobby ma copine ma Bénéris Naïma Botem na Grenoble. Ozomona. Vraiment tous en sengoté surtout ngayo na yo ki ba kombo ba musicien ngo po ba mission pe l'air nyoso nga mutu na lobale na takabombo lobaka oh la reine mais les autres bombi kombo na bino par respect na ko décevoir mamate ndenge alobaki il faut na bomba kombo et lobi Givenchy et Louvangambo musicien international donc il y a una bombi kombo même il vient na Guy Basket na Paris. Aïb Makambo na oloba apeki singa na tanga ba kombo même ba vie na ba lori les magas garçons de Paris même chez Margina Mobutu na Luanda ba lobi ko tanga kombo te même ma grande ses propres bijoux lu na Liège même à Tokyo na Paris ba bina tanga ba kombo te yango na tangi ba kombo te même à Le Manzala na bina tanga ba kombo te na tanga ba kombo te même bala sima so bo continuer ko benga maman na po bo diaboliser na tanga ba kombo na moko vous voyez vu que oza la reine te oh la fille à la voix cassée hein vous voyez que la reine a la vérité la reine a banga rade mutute oh moi na muluba la fille à la voix cassée donc ngaza na muta vérité pour la tabo yinanga atabo finganga mais au moins que dans le bien vérité lobby papa Bokilo propre maître ASLS papa na mazinu alo bananga la reine vérité no mutere bomisa yo et lobby cheke margina mubutu na Luanda lo banga vérité no mutere bomisa même Didi Dipumba sanga la reine yo zaka di comme vérité même ma fan des juifs noirs aba la reine vérité no mutere bomisa ngazanga muta vérité polele nga maskana nga vérité te lobby fie nga lori les magas garçons de Paris. Donc nana kene moi mokie pona fali poupa sonde konanga yo be concert au lobby sous so beta Olympia mais fali yo pozo luka ba problème yo pozo luka problématique oza luka V12 problème sur problème lokola papa na Kofi Olomide vous avez no bata ba problème makambo ya liboso ngako beta concert na Belgique oh ba maître no ba beta na biso combattant na biso muneno abundela ka biso pona mboka babe masombe babeta yo kesi makambo ane sila
Oye, lisusu moto okutu na nécessité, je crois non est totalisé ta une année te lobi ma tante c'est bébé microbi maman international pas même pas une année. Olingo beta lisusu concert mususu. Lobi tanya moins canton en Allemagne. Il fallait pour pas. C'est quoi le cas problème? On me dit bon ba concert na bino le ba peksa rapé. Et ça peut moi bien pour les loba ne belé ba tangi na poto. Ba ne lelo bazama yele pour na moi ba concert na bino. Donc itika ko luka ba problème de tingai. Na kota te na oyate concert na yo moko yeba po na ndimi te ko beta wana boko yo kango na be émission o ezoya pona ndeko na biso fali popa na lobela na be émission o ezoya ngelo na ko baser plus que na makambu ya mabele Elise mabele Elise po émission za na actualité na pesa na sujet nango le sujet za ke ba musicien ya mitema mabe ya ba congolais bazo kende ko luka famille ya mabele Elise po bafunda fali na mwasa mabele lisi nda boyi po azwa mbongo fali ayedaye awutaki kutu kobela fali ayedaki fali afutaki kutu na mbana na ye Minerval yango aboyi na ye famille ndetema bazalo koso balingi balandela mais autorisation ou autorité za la mwasi na bana ya nani oleki ya nani etalité yango bitu émission yango yongami José la reine des lions la fille à la voix cassée maman na jefté moi na maman Marie José Lufwa buna Luanda leki ya bijou Lufwa na liechi yango na yaki kopesa bino information eza pona bongo merci mingi na bino nyonso botala ke émission na bino télé réalité o eza mi José la reine des lions la fille à la voix cassée maman na jefté moi na maman Marie José Lufwa buna Luanda petite sœur ya bijou Lufwa na Liège balobi ya Chege Margina Mobutu Lonzoka Chege Margina Mobutu Lonzoka na opeso mbote balobi Angola dollar ezalaka te Chege Margina za arozala kaka muta mbongo balobi seul contre tous combattu mais jamais abattu tara bogar mais nanenga Luanda bogar mi soit bien bon sourire nanenga mukete po bota bongo ozote po li abana poto nanenga mukete mais ane na Luanda babi poto kwenda vutuka donc tara mwana mutambongo donc Chege Margina yo moko yebi seul contre tous mikolo yo na opesa mbote na maître ASLS babi papa bokilo propre ba bonne guérison na sepeli ndongo bikaki oyebsenga ki ozaki malade taka yo so zobela passe na tikala kana yo na kaka kolela pana yo za yanga ya motema maître ASLS papa na mazinu babi papa bokilo mazinu bébé moko bien ya kitoko bébé batala reine anika na 3 ans na pesa mbote na Kalidon mokonza Rocha vient na moko na Rocha yo moko yebi Kalidon mokonza Rocha na tikala kana yo moko na motema no mwasi na yo Fanny mama na casino taka comme na portugais na pesa sumbote na ma grande sœur propre bijou Lufwa na Liège moi popia mukolo moi sengambe ya mbinga na pesa propre mbote suna vient na ngamo na tikala na babi Lori Lema grand garçon de Paris vient na courageux ala ta bien danger ata bazo tonga mais via bête forme na nenga mukete pour vendre sa combo na Paris a vendre sa staff a vendre sa famille balobi père il y a 3 enfants respect na ba homme marié wana vient na Lori Lema garçon de Paris mais vient mikolo zo benga te non je l'appelle na vient na so servir masaro mokonza tatouage na kati ya Paris babi tatouage mo professionnel qualité contacter Hervé Massaro mokonza tatouage ba vient na ngoka na tikana bon na kudia HK le meneur de G pire master na Mimi Tivundu ex danseuse ya papa wemba pixer na ma copie dedans mère triple quoi maman bana misatu me kondima te so monier ka le roi moi 18 ans mais et ça kuba mais à des mois de 30 ans mais son monier le roi moi aura 18 ans ma copine Mathilde Kunga ma Clarence maman na Marcus et Dezen à Paris wa ma copine nga motema nana suka maman na Brenda Benerisa Naima Botembe ma copine yo mo yebiso monier le roi moi na il y a 12 ans il a on vivre sa vie la radio vérité pour les timi manga mokonza baluba la katalio timi obenga te balobi Sandra baluba maman na Joyce maman na Jordi viens nga Jine kabidi sababi sumbiri tekiri na Lyon ya somba kateka asomba kanine teka to découvrir ka na Congo Force comme le roni Jine kabidi sa sala ka na kati ya Lyon
Bled Fashion mokonza disquarette pe mokonzi ya chef d'entreprise pe mokonza disquarette na kata lio babi nzembo ya Bled Fashion kalate ezobima faire rigolo yembeli bo ressentir bo somba pati mengani banka bilamba Waltero mokonza Italie Fabrice Moulele nzamba potana ta montre 7000 €. Baka sa mu finu kwa liebola na coopération autoroute à France, Bakassa, Marie Mouyamba couleur d'origine, Motema Kani Mouyamba les barras de Lio Babi, la patronne, à moi ça pembe bébé Mikobi, tante n'a pas privé, maman internationale, la veste vidéo so mbote, chèque margina Mobutu, shy bye. Congo France. Ekara Moulai. Cause.com. Site ya Tolo Masolo à danger. Masolo à Kitoko. CongoFrance.com